Donc c'est Soulé Kauka, Nimtaza, Nassima Makambo, c'est lui le producteur. Donc on a caractère parce que là on parle de Soulé Kauka, Bolimbisanga, quand on voit Soulé, on voit l'image de Fally Ipupa, Tolobake parce que tout le monde peut vidéo mo bosalara kala. Na moni ke makambo na mino beno pena depuis kala. Vidéo mo bosalara kala boye, zara ne na pala Soulé, Fally Ipupa papa yaka, moi mbote, moi photo salamara vie de loin tout ça bio posalara wana. Mais c'est ko ezali to pesango lien moko, c'est-à-dire Fally pas na makambo. Lelo asali biso faveur na projet tozaki nango asali ke biso peto kindi. Ti tozolo babwe. Tu bien visé. Si. Vous avez la visa alors. Tu vas ma solo te ba projet. Tu vas ma solo te ke torozo. Après ce dossier ça to mati to kyo du visa. Donc non ça la visa. Et donc quand biso tu demande ko nga une minute to tellement pardon une minute pour derrière. Jenny. Tout ça qui visa ka. C'est tout ça une minute pour derrière. Je crois qu'il va se renseigner pour les battre une minute. Yende mutu bandiango, yende kukata. Aïda to komi na 2 minutes. Tout ça cassé. Bon na France. Na Roissy. Roissy ça les quoi? Hein? Nini Aïda, tellement. Oui, bonjour Macron, s'il te plaît. Je suis plein d'émissions. Je te rappelle, je suis avec Vincent Toulizi. Tu me fais signe après, s'il te plaît. Bisous. Merci beaucoup. Oui, dis à Brigitte, tu vas faire ma carrière pour poisson, tout ça. Je suis avec mon big ici et tous les consorts, on arrive. Voilà, bisous, je t'aime. Problème où est comme la Kyo, na niveau ya Vinayo, tout le monde a recherché dans les réseaux sociaux, il y a Mambayi Bagiombo. Ah oui. Bah tout ça, le bio, bêta, rabiso fake. Moi, maman récupère. Bon, les lots vraiment. Dans son langue. Debout. Télim. Congolais. Nini, Kadola, Takalisona yo. Oui, ça va? Ça va et toi? Oui. Il faut retirer à Wesh. Non, faut. Comment La tu t'appelles? Eh, pardon? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wesh. Tu t'appelles Wesh? Oui. Ah, Wesh. Et tout, on a tout va accompagner. Yaya, bonjour là. Bah, Hans Luzolo, la Duchesse, 2 minutes, Paul Firenze. Yaya, bonjour là. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman n'a raillé. Magem Congo et Baya Record présente plus de 143 Schengen et Toseka avec nos artistes comédiens. Je cite mon bic ici. Jérémy Chabani, Vie de loin, Roncia, Mimi Kabongo et Aïda. Et na guest toza bongo na Redouane BH. C'est un Marocain. Va offrir biso spectacle mardi le 30 avril na théâtre du gymnase Marie-Belle. Bandeko, voilà une occasion pour la bino bandeko botala bolingaka cinéma, bolingaka comédie, bolingaka seka communauté congolaise en général. Rendez-vous est bongo le 30 avril à partir de 17h pour que na site ko soma ba billet na bino déjà. Sinon et vous allez malamu mingi et na occasion nango lelo na bengisi na plateau na ngai attends comment nga batu mibale oyo ba uzala na esengeli yo tikala attends comment nga besa est-ce que nga Fallait bosser la ngala sala nango kozala te yo lokolo mankenga respect yo kozala te oyo fallait na chongo apinali to mobiki si faut la sala non c'est mission la ngabo na na no c'est mo ki tata na tango bando tel comment nan
Nalingi tenda tanga kombo na yo. Yo kozala te. Ye a kozala te. Nalingi nano rectifier. Aïda kozala te. Na beta mutumo ya sabaji oyo. Ngali na bajo. Yo mankenga. Otangi komo totangi pesa. Pona nini yo mankenga? Kozala bana mikesa pasi mingi. Tani to sanga. Zobangai. Zaba yote. Nalinga ki kopesa. Tala ndengo komi ko mankenga respect. Okozongo lisusu. Elengi nini opiaki? Ngeli. Elenga ngeli. Ezala nini Aïda? Nde unanga. Kusanga na bana mikesa pasi. Na. Zomona. Moni eloko na elengi nini ngeli la pesa kio? Bilengeze beli. Yo petika. Te na ina ye. Oh lati yaka. Oh jareereti. J'ai garé. Ngape bilengo na swaki. Eza bilenga. Ezalaki ngeli. Voilà. Ça passe. Aïchou. Mais tu revois la toso la raspo na. Toso lango. Ngai. Vanda kuna. So na vandi par respect. Mais est-ce que vous permettez ngala si ça na nos émissions. Si ça konde onanga jota. Annonce ngai yo déjà ye olingio sa. Otonga biso. Nani mobikisi? Otonga biso na lopoto. Non. Hein? Aja. Ça émission na c'est un intello, c'est l'intello. Intello dit. Intello ça veut dire intellectuel. Assis ça. Assis c'est le kabandaki après yambi biso comme il faut. On a ce qui bima to. Ok, bon fan d'accord, aussi bon fan. Non, bon fan. You le annonce. On peut exploiter. Non, bon fan na bino kaka. Bon fan d'accord, na continuer ga aussi bon côté. Na c'est pas la peine à garçon quoi. Déjà ça non. Aïda. Faut se pela bané il a signé. To bandela nos. Kamanyanga. Vas-y. Voilà, chers amis téléspectateurs. C'est na kolobela événement ngoto ya bibongo Aïda et Mobikisi pour na kolobela événement où ezali bongo toza événement ebele na Itali na côté culture na biso côté musique événement ebele mais côté tolobarani cinéma théâtre toza bongo na déjà je signale na bandeko déjà le 30 avril toza bongo na événement tozo le bela lelo et puis le 30 juin si je ne m'abuse pas sur la Bossanité et à Herman a mis si pas dans la Casino de Paris et puis le 13 juillet nous aurons notre frère Hans Luzolo na même place oyo bandeko bako beta sinon to solo lana bango to luka to yeba makambo eza nini parce que ça fait vraiment longtemps tout le monde a événement boyo tout le monde artiste ebele ba okita bongo na niveau ya espace Schengen wana. Bienvenue dans cette émission où nous allons recevoir Aïda et Mobikisi. Je commence par Aïda. Bonsoir. Bonsoir. Boni. Dieu fait grâce, ça va. Dieu fait grâce, ça va. Oui. Aïda, tu as mis une émission à Bisso, les News Stars, pour nous là événement. Maintenant, d'abord, avant tout, quand un événement, il y a un moment où Sima, problème où est comme là qui est na niveau ya vinayo, tout le monde a recherché dans les réseaux sociaux, il y a un baïba qui est Ah oui. Bah tout ça, balobi au bêta Bisso fake. C'est déjà fait. Fake, donc là, au kuta. Quand on a mis, c'est déjà fait. Quand tu n'as qu'à m'embobelete, bongo ne est à la canne, tu t'es à la canne genou. Ça la keba. Mon maman récupère. Bon, les lots vraiment, tout sur l'ango. Parce qu'il y a des gens m'appellent. Déjà, quand tu es long, les gens t'affectent. Les gens t'ont fait. Oui. Elonga feti. Bijou qui. Oui, moni. Faut que j'appelle à bangote parce que ngam na yaki. Na lobaki na leli, j'étais embrouillée, dépoussonnée, j'étais éperdument. Mais tikaya, j'ai mission batebe batelango. Ça faut être bilingue. Oui, pour limiter ngaté ba mo perdument. Voilà, comme je disais, ce qui s'est passé, c'était passé. Ce qui est présent, c'est présent. Merci beaucoup. Voilà. Tolo bela sukoyo événement au Kabo Boyeli. Lisolango e banaki na ndeni na ida pana ya pa ya. Merci beaucoup, il y avait ça. Impressionnant d'abord par rapport à likambango e komelio que banda théâtre et du coup au voyageur na yo, ba voyage privé. Oui. Mais voyage yelio ya compte ya musala et mimi maman na Schengen.
omoni makambo Schengen oyo bandeko mosusu bayebele bayebisa biso Aïda tala bakingani bazokende osali mingi na mboka na biso na tamuke na isi bango mon temps viendra nous on force pas nous c'est comme de l'eau quand tu as soif Vas-y. Vas-y. Aïda ça va me serrer le Paris non ça va s'écraser le Paris yo comme d'abord me ressentir yo que ça tête de que pas sentir na ça na tous les deux na sala musala après kindumba il a dit oh yo comme on retrouver na vitrine na matongi kuna pamba na uzanga te comment vous natinda o tika la kaleso natinda ku kombo déjà o tika la kaleso bomoni ba mama Château Rouge balinganga makasi ngala za omoni nde bokecha ba chouchou de la diaspora ngaza chouchou de la république donc pour nanga na pesina nous merci na producteur na biso to bani makambo lelo te ça date vraiment mutu to vani na penane to yebi dossier mingi ndenge ezalaki très bien tant to kepa boss to yebi c'est to na projet na biso mais biso to na makoki te projet ezali abi bino mibale et aussi ma mingi te boaso associé baninga tabi problème te parce que bato bakasa kwa biso toza bolingo mukie oto lingaka pa na bambebo mais bomoni bino moko tosaka obomoni te délégation eza tellement makasi bebo do bo sutuka pena batutu boyebi bosepelaka na bango bakozala wana ba surprise eza yango topesi mais parce que normalement eza anniversaire ya fondation o yana yo donc na ningi na yo kana no Aïda o passer micro pa ya Mobiki ici ouais micro ezawa na cheki yango awa ouais likolo awa côté cravate eza na likolo mata susu te awa na katikati yango imisande konanga fala no relamba te benda ngo kaka ilingambo kolongola suki shela ndiko no pata ezali pungu te eza bakotisi nini yo lingi kaka makambo batio yango to bakotisi boniku na otya te tia tosala tokontinue kasi nani baida fo okendana na bango bongo basisa yango eloko yango oza otelema eloni etelemi nde etelemi déjà bino mpe bamikro lokola na TV5 boy bolukaka nini voilà Mobiki ici voilà eza facile à remettre ya kotia Mobiki ici bino makambo soka maboke naza nde na mikanda nango te yango ezo komplike ngo fona benda kotisa wana ekotaka naza nde na mikanda nango te yango ezo komplike ngo voilà kota ok voilà Mobiki ici mwana tata na émission na yo émission na biso tata pambolo apambola pe yo c'est un grand plaisir faut bon nom hein bino mibale boza na histoire hein olobi yango bato ebele bayebaka te que bino mibale bobandi kibondeko avant même boleka na te kala depuis deuxième république démocratique du Congo wana mobutu aza nanu na 2 ans ya pouvoir bozaka 3 ti yo ye na décor R10 ya fifi bebo toza bebo na ya fifi pe bozaka na ya fifi pe parce que ça va lini nde bobando kanga mabo et puis na mwana mwasi ka monde te omoni Aïda bozala afonga makande te omeka boya na afonga makate ya yido zomono bato tu bomeka boya tobanda koyelela ba système oyo boye tema toyebi topesa ye masanga langwa tokende na ye R10 ameka habité na komedise masanga wana makasi akenda na Aïda yo atikila biso R10 boye konguluma non il est à médecin masanga belé pour akende na ye akende ne kuna na quartier 1 bamela ye mtayako aya kotika R10 banda na biso to sali réunion to lobité fo okeba na ye bon yo rolinge te ka mama obebisa Aïda na sepe na yo comme moi sinanga Aïda olinga ye ya ko banda ko comprendre ne makambo mususu
olobi aya yoki be ya yoki be na couple na bino mbaye na ndako donc batsani ekopanzana akoki kozala pa asisi osokola mwana lokola yebi ke soko sokoli bilamba batandaka na singa asokoli mwana atandi mwana na singa Aïda ya solo esalamela ye deja bongo Aïda Non, omoni ya Vincent Gomez. Ah, sorry. Nazaki lobi na Vincent Gomez. sikoyo oza na Vincent Choulize Oya nangati. Moni kozala na kati ya mibali c'est pas facile quand oti oloba basemeki nanga bayebi surtout décor kokoloba te parce que nga na décor yo mo oyebi na fille ya biso tosalaka azaka cousin nanga talaka cousin cousine partenaire à vie. Donc c'était pas facile nga pe kozala nanga c'est pas facile yo mo oyebi ya Vincent. Mais soko oyebi ka mutu na yo oyebi nga ntango bandeko bayebi naza mpe mwasi mabe te biso oza bataille oyo soko otali nga deux fois te seke ozobela voilà namelesa bapuchu mais totiaki nyonso tu apart totie boulot totravaille yango lelo ntango ozomona toposte ata na batiktok na bafacebook na bainstagram les gens nous disent bravo l'artiste, félicitations. Parce que musala oyo tosali misu bakufi baki ata bamboka yango te eza te biso tozokende toleki bango misu mpe mpo bakende bakela banzela babwatu misu bazindisa toyeba bazindaka donc mais biso tozokende vraiment tu sens que nazokende mpo na musala mpo na beat moko boye eza te nake mpo songola bengisi gbe naokende na kontia pakala mais okende bike nake kosala musala mpe na kozonga mpo musala ape ezozelanga donc vraiment mpo nanga kozala surtout na bango eza plaisir à trop nde tobandaka tosouffrir makasi tozalaki mpena na bimi oyo alandi affichette na affichette abenganga apesanga 3000 siko po apesanga 3000 francs wana il faut réfléchir trop apesanga 3000 donc taka apesi 3000 mais nasiliki siko bazusu na mbongo na bao bakabolaki fo babakisela ngai mpo nakozwa 3000 te ekomata 4500 5000 kutu nakozwa mais lelo tozozwa so ba 5000 wana te lelo kepe bo signer contrat obi pe bon nazwa montant wana te soit bo bengi mutu mususu mais batali ke bana posa na yo babengi yo c'est pas que tosali soki ndenge nini te na nzambe na musala tozo progresser donc eza esoki pe awa te déjà ndenge efungoli biso déjà Schengen toyebi ke donc tokoma na Schengen et ofungela biso pe ba États-Unis ba Canada oui voilà Singapour Pakistan voilà et tozatika pona libanda tata bandeko na so baza awa Lubumbashi Kolwezi ba Congo Bandundu donc on est là pona batunyo surtout au baza na pousa na biso voilà mobiki ici nazongeli yo siko pe to meka ko solo lango nani yango asali makambo parce que tout le monde bakomi Majem eza nani eza 7e anniversaire il y a Majem et puis 6e anniversaire il y a Fondation Fleuve Congo il y a Soule Kauka il y a Soule Kauka donc c'est Soule Kauka nemtaza na sima makambo c'est lui le producteur mais tolobi Majem na Fondation Fleuve Congo nyonso mibala eza ya Soule Kauka ya Soule Kauka eza nini entreprise ni eza entreprise beaucoup avec le temps beaucoup yeba Majem eza nini Fondation Fleuve Congo eza nini po ngonga o nazoloba 6e anniversaire il y a fondation déjà na 6e anniversaire ça il fallait to yeba déjà makasi au sala déjà fête o tozo kende zali fête oui limbisanga partenaire au moins ntango bi déjà 6e anniversaire déjà faut boyeba Fleuve Fondation Fleuve Congo essayez bana na biso ensemble parce que biso to bandina fondation lelote déjà tant excellence abandi makama propagande biso to zalaki bomonaki musala to salaki tanga bi non attaque biso to lelo bon to le quitter c'est pas un problème mais sacrifice biso to salaki na ye ensemble to zalaki artiste pena ba soutenir qui yango bi non na anniversaire na biso toza nango na ya nini ya fondation na biso ya
ya 6e ya fleuve Congo asangisi nyonso tout ndalabi bon yango na lingi na ebisa yango na lingi na ebisa Vincent eza nini Magem na fondation fleuve Congo fondation kuna 6e année na ye Magem 7e année na ye balingi ba installer ba bureau pe na niveau ya Europe balobi te omoni tango tozo kende boye po bat baya baseka to sepela eza feti ko kende na biso to sala musala po na feti na bango eza lokola ntsamba zo bwaka na mabele ya Europe yango wana omoni tina ya activité o tozo kende choix ya batu je retour le bas que vous avez projet à binomi balé vous venez au luka bo bise que tala toza bo habiter bo luka baninga namoni wana namoni Mimika Bongo, namoni Jérémy Chabani, namoni Vie de loin, namoni Rosia, artiste baza belé. Mais pourquoi vous savez choix à batouala tout le baté kaka bisonde tout ça les choix. Mais il pas à la qui na bagunaï. Pe Nathalie namoni on dira ça pe azala kapé mutabagu. Alobi na bisoboé. Wana na année passée hein. Likambo oyo nesika na salango kaka bongo ndenge bino bolobi te bozela na yebini na kosala tangu ngonga ya anniversaire ya fondation na Magem ekoki alobi te ngonga ngo yango po tolingi pe to installer kuna baya record yaka abengi Fergani la merveille Fego abengi monsieur Hervé alobi bon bino boza makasi na makambo ya ko manager ya ko sala bo ya ba organisation to sala ndenge nini prophète oele kakitoko na ba artiste congolais po atala ki palobi te ba spectacle ya humour ou encore ya comédie eza penza mingi te to sala fête na biso na sens wana omoni là où les bas blessent bolba bongo ba yino pote sikoyo bato boponi wana bopona ibango fonction ya nini c'est-à-dire pourquoi pas bamsu ba se retrouver ka bangoza par rapport à ba finité boza na que Vie de loaza président na yo Jérémy Tamsou ministre na yo Mimika Bongo to parce que bande musu ba retour na babi mais yepe azalaki nanu na baguna ye azalaki na baguna ye alobi te Nathalie na balance naza na posa ya songolo naza na posa ya mpakala yango ano moni affiche mais ba surprise eza ba surprise ezali ebele d'autres acteurs ba surprise ezali ebele ba surprise ezali ebele bato nyonso bolingaka na ba film botalaka na ba gag botalaka tango bokoya misusu bakobima likolo ba kitina se na dévoiler kaka bo pesa biso ala makambo ozanenge nini programme ezanenge nini bo kitaka parce que bana poto fo balanda équipe ya presse baza libanda ya mboka fo bayeba bango bayeba nanu ke le 30 avril ezali mokolo wa masolo na théâtre des gymnases Marie Belle eza en plein Paris yom tu vandi trop na Paris oui en plein Paris oui okapé eza en plein Paris te Aïda omoni Aïda voilà Aïda okenda Paris ya nzeta komboto Paris kaka ya Paris bana za na Paris Saint-Germain on a Paris au Vanda na Paris Saint-Germain na 13e siècle na zaka wana baba na 13e arrondissement arrondissement et na sima on est 18e on a commis au Québec ba Macron non nga zaka na 13 aya 13e siècle omoni tango Josué tango akabwani na Marie Madeleine akende kovanda na 13e siècle Aïda loba oyebi te kanga monoko bato bazotala biso bayebi makambo bato batala biso bayebi te nazala na Paris Saint-Germain ezaka wapi Paris Saint-Germain saka cha Paris wana za na raison oko contredire yete kota Tour Eiffel to côté non Tour Eiffel na sima biso zala na Babylone ozomona tozala na Babylone siko bamoni ke Babylone ekomi ya kala tango musée Jeff aye musée Jeff oui tango aye abi basala Tour Eiffel musée Jeff nenani
C'est vrai, histoire. Autant histoire. On a eu pour comment comprendre. Y'en deux autres comprendre. J'en ai expliqué faire ça. J'en ai expliqué faire ça. J'en ai expliqué bien. Là, on vient vers 1900, 1884, 10. Yo, Zalara. Nali maman biso. Maman, c'est quoi, je bête le temps, on a botami, à bêti le solo. Tu vois, maman, la botte à 1800. Non. C'est une antiquité. Maman, c'est une antiquité. Ah ouais, antiquité. Maman, c'est belloise. Et bien, belloise. Bah, Bel Air. Bel Air, c'est quoi? Belgique. Belgique, ça va Bel Air. À l'époque. Belgique, on va Bel Air. Bel Air. Tout est fait, on va Babylone. Babylone, voilà. C'est comme Musée Jeff Nenan. Musée Jeff Tamalier, c'est quinoa. Bah, À innover. Babi, non. On ne peut pas laisser un quinoa nous diriger. Babengi Jean-Paul Gaultier. Non. On appelle qui? Jean-Paul Gaultier a griffé là. Non. Mais c'est Zara. Non, je m'explique. Jean-Paul Gaultier a griffé. Non, je te dis comment vient griffe. Les mots griffe. Il était griffeur. Il griffe les gens. Pour griffer les gens, c'est-à-dire. Il fait perdre les gens. Avec Sabat. Griffe. Quand on dit tu es griffe. Donc tu... On va dire Paris, C'est que Jean-Paul Gaultier n'aime ta griffe à battre. Oui, quand il a griffé les gens, maintenant François Hollande, en regardant... Voilà la 1800. Non. What tu dis qu'on a 1900, 1244, 10. Là, on descend. Non. Voilà avant Jésus, toi après Jésus. Non, avant Jésus-Christ. Avant Yaya. Bah oui. Aussi avant Yaya. Avant Yaya. Avant Yaya, France est allé quitter. Ok. Boniko. Yo, ozolingo kotsa makambo o kitsa Yaya nanga. Olingo cha Yaya nani. Yo zolo ba ezalaki avant Yaya. Ils avant Yaya après Yaya. Sukoyo po imamwana do ba musée. Makambo mingi azolobi ezala ngo ya solo. Musée Jeff. Na bato bazotala bayebi. Azaki quinoa. Quinoa. Suko se retrouver na Paris nengeni. Bon, tant que Paris, moni place ba Tour Eiffel. Yé a mesana n'esprit ya ba quinoa. Alia kama desu. Chez la Congolaise. Aliaye asali yango kaka wana. Na place à Tour Eiffel. Na place à Tour Eiffel. Babylone. Kasi o nazobeta pona lisolo lelo. Na Babylone. Asali yango wana. Mbila ye ya kanga ye tellement salité na ye ezalaki ya komata. Ingénieur moko azalaki wana. Alobi na ko immortaliser au musée Jeff. Nde ayaki moni Tour Eiffel wana. Ezalaka bazwa symbole la d'où venait. Yanani? Ya d'où venait. D'où venait nini? Tango kendaka na sima o sala kawana ya munene toza na zongo inene na zongo ike zongo inene nde d'où venait pour ceux qui olobi na ko et matabongo S'il te plaît. D'où venait matabongo? Tu sais, on a 4 sortes de faire les grands caca. Et Quand tu te mets... Tu as expliqué. Bon, expliqué. Merci beaucoup. Il y a deux histoires. Quand tu mets, tu tournes. C'est ça, on appelle Tour Eiffel. Quand tu vois, quand tu fais c'est ça, on appelle tour. Non, là, on fait ça tour. Quand tu es maintenant assis derrière Tour Eiffel, tu te mets derrière. Quand tu fais sortir, voilà. Quand tu remets la ressemblance, ça fait dire Tour Eiffel. Voilà. Mettez la taille de ma bogo, mais ça chilus. Oko mettez la caramindele yete. Motema makasi yango nini. Aïda. Na ko négliger l'issociété. Bato ba somba billet nini. Billet tozo pesa numéro. Oza na pesa nyonso wana. Pesa numéro. Théâtre du gymnase Marie-Belle, site Ezali Bongo, théâtredugymnase.com, bar 243-Schengen-Toseka. On est allé pour nos Somba. Adresse Ezali 38 boulevard des Bonnes Nouvelles, 75 010 Paris. Ouverture de porte aux à la partie à 17h. Donc, venez vivre vie de loin.
Aïda, Mimika Bongo, Mobikisi, Jérémy Chabani, Masido. Ma chérie. Roncia, donc en tout cas. Et mise en scène les Andés à Roncia. Mise en scène les à Roncia. Et vous autres travaillez déjà. Déjà. Mon inde to bandaki kotala orchestre kala avant ba kende Zénith de Paris. Mon a bozutala ndé bazo préparer biso pe tout préparer pour souci ezali bato bakoya wana baseka. Yango moni mikolo bazo benga biso basekisi. Maintenant qui m'a solo que bozu ba séjour ba visa milai. On est moni na magem na fondation Fleuve Congo eza biloko tokoki kobetate. Eza biloko tokoki kobetate. Ce qu'on toque dans la quarantaine parce que là on parle de Soulé Kaouka, Bolimbisanga quand on voit Soulé, on voit l'image de Fali Poupa, Tolo Baké parce que tout le monde peut vidéo mo bosalara kala. Na moni makamna nous beno pena depuis kala. Vidéo mo bosalara kala boye zara ne na pala Soulé, Fali Poupa papa yaka moi mbote, moi photo salamara vie de loin tout ça bio pose la wana. Mais c'est que ezali to pesango lien mo ça dit Fali pas na makambo to ça n'a rien à voir. Rien à voir na artiste Fali, rien à voir. Donc, rien à voir na F victime, rien à voir na Nana Ketchup, rien à voir na Marco 6, rien à... Oh, mais nga na zoe bisa out. Yaza baleki bili. Rien à voir. Na Marco 6 c'est aussi na marama. Teme nani kana teliso pona yebisa okaka ko telemela te kolobake. Ça n'a à voir na Fali. Donc, ceux qui déjà Fali a été, Marco 6 a été, Nana Ketchup a été, Edi Badia a été. Donc, Nana Boduka. Nana Boduka pas été. Bodo kita na France. Na Roissy. Roissy, ça de quoi? Hein? Nini Aïda. Oh, tellement Aïda. Moni bilo Congo. Gana kina ngana yaki to sulame yo bengisi na bakizengi o benga ida kizengi ya komesana mateko ndiona ceux qui ont une émission okolala boy non ça koshika oh boniko tunenga ndona na tunaigo bayi bokita wapi bokita na pas voici Charles Leroy. Voici Charles Leroy. On les a côté. C'est l'aéroport en France. Non, ça va aller. Et ça aéroport. Voici. Voici Charles Leroy. Et c'est ça. Bizarre. Na Manchester. Hein? Manchester United. Non. Manchester is na France. Non, Nabi. On m'a dit voici Charles Leroy. Et ça wapi. Manchester United. On m'a dit chose na kwe. Pour obunga. Na voyage ke. Moni verser sa voyage. Quand on gère la place où tu chaque il faut que ça on appelle ça les pressions. Ah OK. Tu pressionnes quelqu'un qui est déjà parti là-bas pour la convaincre de quoi c'est que tu es en train de parler. Mais oui. On nous a raison. Mais Manchester mais bon, maman, Obama, nani, oui, Macron, ya mabino. Yo, sola Macron. Réaction, il est. Oh. Dans sa voix. C'est le en français. Oui, bonjour Macron, s'il te plaît. Je suis plein d'émissions. Je te rappelle, je suis avec Vincent Toulizi. Tu me fais signe après, s'il te plaît. Bisous. Merci beaucoup. Oui, dis à Brigitte, tu vas faire ma carrière pour poisson, tout ça. Je suis avec mon big ici et tous les consorts, on arrive. Voilà, bisous, je t'aime. Yodo, je t'aime dans la batou. Tu vas comprendre, je t'aime. Mais vous avez la relation, mon ma bête. Non. Macron vient de macaroni. Tu comprends? Macron tirait des macaroni. Ah oui, merci. Je te jure. Okoya boye batali c'est toi Ida. Délégation Nezap. Allez. Bozunga kuna. Aïda, moi, ça problème la famille, hein?
Je suis comme une famille. Pour Mais, visa bimité. Si tu as le baboué. Vous avez un visa, hein? Si. Vous avez la visa alors. Bien. Tu vas mettre ma solo, tu as ma projet. Tu vas ma solo, tu as après ce dossier, tu as mati de qui visa. Donc, nous avons la visa. Et là, quand on a vu tu as demandé une minute, tu as demandé pardon, une minute pour derrière. Tout ça qui visa comme ça. Ah, ok. Tout ça, une minute, on ne va pas. C'est quoi qui vous sert à signer pour les battre une minute? Yonde mutu bandiango, yonde kukata. Aïda, tu commis na 2 minutes. Tout ça, c'est. Tout ça là. Ah, tu vas en émission. Oui. Voilà. Tout ça qui n'a matanga yaya. C'était pas facile. Normalement, tu l'as là déjà libanda. Ok. Mais tant que tu as le non, non. Oya kufi. Aza mwanate. Aza l'équité. Aza icône. Icône. Yamboka na biso. Nzeta baoba. Voilà. Biso to joie na été. Mais batu oyo ba yebi valeur na mingi. Ba oyo ba yebi grandeur na makasi. Ba joie ki na ye. Na ba oyo batala ki. Ba oyo batala. Biso tout totala ye. Mais parce que ça vraiment ndenge mon côté. Mais tant que tu as artiste biso nyo surtout, to bi non non, il faut honorer notre grand frère. Une minute ici. Ah oui. Tellement s'il te plaît. C'est important. Oui, mission là, mais par contre, diriger un boy. Tout ça, on va être 3 pour Tout ça, le 10, non? Tout ça, le 5. Franco. Une minute, on va se le il faut faire la kimia. Ah oui. Une minute, on va faire la kimia. On va faire après, on va faire la kimia. Une minute, sinon, c'est ça. Attends, à Paris, une minute, on va faire la kimia. Comme dictature. C'est ça, dictature. Une minute, c'est toi, la biso. C'est imite un baby. C'est que pour nani to sali liboso 5 minutes ali da pesi ida bientôt comme on en 10 minutes yo telemeli yango non wana ozo nano kufate nano kufate ba valeur ba kufite omoni na matango yo papa nanga matanga leki neni mabe matanga ba ya jane leki mabe eleki mabe parce que trouble salami wana trouble salami ya so mon papa bino botine ba caméra ba joite Boza image de la chaîne. Natina ki ba image na moni trouble te. C'est que baba yaki na sima. Biso zala ki wana. Ba fan na bis ba artiste na ba fan zaki somo. So mutaya contredire ngai nzamba limbisa ye. Biso zaki à l'air na inir. Alaki na? À l'air na inir. Ça veut dire non to mona ki to vivre. À l'air na inir. Na inir. Donc to vivre to moni. À l'air na inir lang ni wana. Ça yo voyez na français. Foto ki ana njela makwa ya baningo liko. Foto ki njela ma Vincent nanga. Mais bino na ba. Et là on a sepela ki nango organisation, c'était bien. Les bandeli tant kaka cercle komi kanda lo baki aza Franco, azaki Franco. Kanda lo baki azalaki nani susu. Franco. Mobutu. Mobutu. Pas Mobutu ko. Donc, mais c'est sûr qu'on a été sur le qui on a cimetière. Moi, ils allaient qui? Des gens de côté magasin. Il y a somme, bah fan, bah des choses, des tinga. Ah moi bah il va tout le nanga. Oh. Nata ba ki na una. Yanga. Bah zo ki na mama nanga. Ozongi si yango. Na zo ki ko. So tali bien zo mona isa d'équilibré. Mais oui, fan moko landinga. Ah, porte ni nga penda soutien breakei. Après nzambe nanga. Soutien ki no yanga. Ça pour ça nous tout longo. Tu n'as pas ça. Mais dans tout cela, on dit merci na maman Denise Inyakero. Ici que ba continuer biso, ba tout on va soutenir biso pour na matanga les cap. Mais prochainement faut beau veiller na organisation. Oui. Tout le monde va te bénir, va déplorer que l'artiste va y place pour vendre la tête. Oui. Non, on est vite. Oui, vas-y. Batu ba baby saki mingeza ki ba youtubeur. C'est-à-dire omoni atala matanga bazalaka pe na posa ordre. Ba yena ba caméra, na moni na misusu na ba téléphone ezopela na ngote ya chikakabo na tapis rouge. Na kangier, n'importe qui peut plaindre, toujours samba na ye. A filmer le côté. Azo filmer le côté mais atele makaka. Pour ba filmer na ba caméra baninga. Ya bimi si na comme téléphone na ezata na charge te, ndé toza bo procès ça.
Parce qu'on a là que ça nani mukolo site na bango que a travailler qui tonne. A travailler qui menzoka téléphone ya simbaki ezo pelate. Par hasard kaka na leki na sima. Natali na bi imagine yozo. Au téléphone angeza ya kokufa. Ce qu'on a vu au télémeli ya wani. Omoni na matanga esengaka bazobenga batu bazotika ba fleur mais batu batiki ba fleur te pendant cérémonie pour ba youtubeur oh bayaki kolakisa ba comédien misapi bangonde mingi bamemi des autres na lobino ko koyebi ko panzanga sango na bango te bakochanga na minya. En tout cas mobiki ici to solo la muke par rapport à évolution la bino côté cinéma to mesala mingi ba concert ezalaki omona na poto to mesala mingi na ba concert et pour artiste comédien akende poto soit befort personnel na yemoko ya yemoko soit orchestre emimi et puis mutazaki mingi na petit ba soit nzele abengisi soit mwasi abengisi na poto mais lelo ça vous fait quoi tant au moni que lelo yo ozo côte avion ozo kende poto po que no sala musala po mingi bakenda ezateke to critiquer bango bakenda po ba évoluer na ba vie na bango tout ça ba nini ke poto na yeke po na makamna mais effet ni sali bino personnellement yo pina otuna Aïda ya romona ke mbala liboso matavion kende poto ke carnet pour la musala na grand plaisir ingi ko ba pété ke biso ba oyo to luka ki poto ngote tant sous to luka ki on a ba torche to luka ki on a ba minda kolément mais et ya qui paye bon côté mais il y a tour oyo et na yo mokondo lobi ballon séjour boké bosali musala bosilisi bozongi lipe musala et la kisi ke espoir ezali omoni na vie soki oyekoli patience c'est qui obongisi ndenge nini okoki kokumba vie na o malamu tozalaki patient na délégation tozokende mutu akenda kaka vidéo Aïda Rossi apena kina poto te nanu te OK yo ozolanda ben ngaka za Rossi akina azolanda ben nini basakana na parlement dire Abidjan akendaka ba Marrakech akendaka ni bamboka ebele ba Turquie tozolobela Schengen si ezambala na liboso. OK. Donc nde tozokende mutu oyo akenda déjà eza vide loin. Omoni mwasi oyo aboti mbala liboso babengaka ye premier nini? Premier ministre te. Premier part. Bobengaka nini? Yango wana. Donc biso toza bongo. Eza kobota na biso liboso. Yango wana tosengi na bana ya poto. Bana ya France, Belgique, Suisse, Suède, Autriche, Australie, loko pinjeo. Mutu museka. Aïda, na sala no émission, ba uta wapi, explica biso même que yo sala ki bonne, ki mwana musala ki domestique na vie na yo. Naza nono. Ozara nono. Osali makambo ebele. Mais ba tata mibimba. Tam suta ko bana makambo yo batu su amona ro nire. Osara o lexa air. Mais le lo yo mo yebi ni théâtre memelio et au-delà de tout, le lo Aïda o ki poto, kapo na muso peut-être muso bacholaki. Yo mo ta mona ki visa no bi lobela gini. Ouais, to jale na ba vie, na partenaire pardon. Bango ba sepeli makasi mais à mon réaction na vande ka boy. Na le na talisco nyonso na lekisi na vie. Na bureau magem. Na vandi na réfléchir na bi omoni ya Vincent batumisi wala zo ba casquette moko boye o lelo pe otalobi na sali ni pona méritango voilà babiso babenga so ba kombo nyonso mais lelo grâce ya kindumba te bon kindumba pesa musala pona bandeko mususu na ko yango te ba oyebi pourquoi basala yango mais yo mo yebi na bauta wapi na beta liso nanga et lelo na ko fortifier ban jeune fille oyo baza lokola nga donc ce que ça na donc moko onzamba chekati na yo ko kanga te ko zala pe complexité netinga na vie nanga na linga mtalinga po na intérêt te linganga ona za yango en retour nga pe na linga bato balinganga pour de vrai
yeso kuna ba partenaire so ba combien d'années to sali na bango ondima kutu te. Donc pour nga tangu nazui visa na obeka gloire à toi Jésus parce que misu baba ke aida liaka makala aida simba kisi et tout ça mais na voyager pe na musala oyo nga tangu balungo nga musala na osala na zaki service na batete la Mimi Kabeya na restaurant ya munene mboka la biso ba ebisi bakishanga ba digeste ba solution na bando servir et tout balungo na musala Mimi Kabeya aibisinga binanga aida wana bandi théâtre te na sila bandi théâtre plein tournage chef na biso chef José na utanga komono lelo pona zo ke Paris alubinanga oui aibisi tena tangi komono na nkopo faire chianga na kolobanye surtout te parce que c'est le passé et tout mais a tinanga message abinanga pas komono lingala olongwe oui comme na lingala ngala français te dans ce qui est on néglige qui musalo que théâtre non mais parce que mon ité on na bandi théâtre feeling one coaching na comprendre que on a bando salle zaka pona luka kwanga mais zaki vraiment désir na ngati zaki oui eza passion na ngati mais ce ko nabika tozaka na ba mami bakata ba mama ebele ba mama biso nani Gabriel na tournage ya Mimi Kabeya donc komenga na leli na gangi mapona za mte émotion après Mimi Kabeya binanga Monica musalo zo sala bano futo comme na bi bano futo 150 abi on reçoit plus que 150 bandozwa et lelo nazo soit plus que 150 et lelo pour nous que ne poto na bi ke ba fanatique na yo bazo zela yo ya somo chef José ya somo parce que ba te belé ba fana biso belé depuis na banda carrière on a bandeko baza na posa kotonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que lelo qui chasse zo fongwama pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo nengo lingaka lupango mezala pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozala te et surtout que les espaces mo déjà développé bandeko mingi baza na bandako basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi donc awa tozali pour avoir contact nyonso bureau la biso ezali bongo na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe numéro 256 botunika na flat hôtel Tenazia donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni totili bino na se ba commentaire aida ko ya mukolonini toza pe na posa na yo sikoyo mukolango ekoki je dis merci na papa Soule Kauka excellence voilà batu bazé belé ba comédie baza tellement belé baza pe na ba talent misusu pe ba bimite ba obimaka mais lelo asali biso faveur na projet tozaki nango asali ke biso pe tokindi biso tokei te poto lo baketo leki ba oyo non lo bakete na makambu non non eza que bon chance pe sameli biso pe ngolu tokende toke osala musala to biteke ba ope bakendaka bakenda osala musala te voilà muto mtayebi na ndenge na famille na yazali nga na famille na ngani na zabo ya Vincent soki naza te naza nango te plutôt naza muto lela te apa nga moko donc naza censé ya kobunda pour na famille donc naza sacrifice pour na famille mais nako se sacrifier te pour na famille soki eza bazui soki eza te tolali nzala voilà donc c'est ça je dis gloire à Dieu et ba jeune fille baza lokolanga tozala persévérer babenga oni persévérance na persévérante to persévérer mibali bayaka na bango na vie na biso pona ko basaka un plus na auto za nango parce que songa na tchaki ke na tcha bolingo be na tchela mobali espoir peut-être na ko za na 4 et 5 mais na tala ke na za na objectif mususu et nzamba pesinga don lelo sali ke na kendi lelo place nazo kende pe sukite pour ça ba de mususu ya 25 na balobaki aida wana to ko diminuer ya ko sila ko kende mais lelo oyo nazo kende naza pe kaka donc tous à la toujours ce qu'on a focus au bagisa qui cravate oui ce que oh tu likolo nini pona malili na epeta onokota awa oza espace moko oza ozo se préparer déjà na malili ya poto ya
émission oyo oyambaka bato minene zomona normalement ngana ta robe Vous avez un problème de couleur verte. Non, tu sais, vert ça symbolise la couleur d'origine de la République démocratique du Congo. Quand tu vois la RDC, en dessous de la ligne verticale qui vient là. Exacté, vert exacté. Vert, on a drapeau la monsieur Zarate. Dans cela qui n'a papa, Maroucha. Baba, ça couleur vert la drapeau. Oui, au moins, il bateau, je vais Vert les Arabes, tous Arabes, Zaïre. C'est Zaïrois dans la paix et citoyen. Hein? T'es non, il a rien à m'inter parce que mon bout, toi, ça l'est trop. Na vie n'a pas. Bon, il m'a début congolais. Début congolais. Debout congolais, Nini Caleçon, Nini Caleçon pour l'indépendance. Pipi les ponts, les takumbé, les pili pompi, la coupé, les ala, mon bébé, maman, et la coupé. Quoi dis-tu? Il est bakani ni debout congolais. Makambo et Lubaka. Oui, c'est profond. Expliquez encore la ligne. Voilà, quand on parle debout congolais, ça veut dire mets-toi debout. Très bien. Ça, on a un signe, ça, on a un mouvement. Debout congolais. Quand on dit Nazaki Ovanda, donc il y a l'hymne national belti. Debout, non, debout, téléma. Debout, téléma. Congolais. Nini, kadola. Je comprends Yaya. Oui. Parce que Boye Makandjembo, Boye Bati, c'est quoi debout congolais? Bon côté. Debout congolais unis par les sorts. Moi, je vais appeler si français. Français, c'est. Moni, ce que tu es français. Ce que tu as nini na France, ou nous sommes dans la langue nini. France? Nous sommes bon en France. Non. Non. Moi, je suis un responsable qui s'exprime correctement par rapport à langue qui conjugue les choses à présent. Quand les gens viennent vers moi, je vais m'exprimer en langue qui correspond à mon langage. Très bien. Voilà, je vais pas. Je suis là et quelqu'un vient me dira ça va? Ouais, ça va. Ouais. On peut essayer. Non. Ah, merci. Mamie, ça va? Ça va et toi? Oui. Il faut retirer à wesh. Non, faut. Comment tu t'appelles? Eh, pardon? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wesh. Tu t'appelles Wesh? Ouais. Ah, Wesh. Tu habites où? Habitant. Oh, Wesh. Habitant, c'est où? Habitat des corps. D'où viens-tu? Habitat des corps. Habitat des corps. De la fin de la carte à Paris. Habitat des corps. La fin de la carte à Paris. Habitat des corps. Bongo, na minute fait quitter na cheville. Eh oui. On peut se malobami. Habitat des corps de la carte à Paris. Donc, Moutouna, ça a bien été. Ah. Bon, m't'as plein de ma casse. Tu as vu, Moutouna, ça a bien été. T'es un gars sur ça là. Gars, moi, je suis chauffé, gars, si quoi, Moutou. Non, je vais embaucher un gars. Bon, Bongo, mais c'est la cap. Le bas vérité. Les lots battus sur bateau. Ah oui. C'est ça, c'est une question turbulente. Mais pour répondre ça demande pas beaucoup de choses, mais ça montre aussi que l'adversaire ne peut pas comprendre ce que les gens peuvent me demander en disant ce que je peux dire Aïda. pour ne... Aïda. Hein? Dis-moi. Ah oui. Mon big ici. Aujourd'hui, ça fait tellement du bien. Comment on a que Bino, Bozo, Presté, Hans Luzolo a presté, leader Amissi, Herman Amissi, à Casino de Paris. Dimension et comme cinéma na biso comme okende ba namoni ba Félix Kisaba kapé bazana spectacle mon kuna na États-Unis d'Amérique. Très bien. Donc esprit ni nozo mona mabna comme okende. En fait, comédie ou encore humour, batubande ko kanison dirait faut ba écarta kango. Hein? Pour moni lelo ba comédien ming bazo comment va porter parole à Batu, nesika bazala bato ba kusala musala oyo ezali likabo na bango. Eza po ba opportunité pe mingi bandai kozala te. Vous comprenez? Ozumo notali collègue na o comédien
tango ke osambela nzambe tango tie Congo na maboko ya nzambe olobi na nzambe limbisa pe masumu na ye. Donc ezalaki manque espoir bato bakoma kokanisa comédien po akende poto fo bamema ye kaka na musicien fo bamema ye kaka na songolo to na mpakala yango wana omoni espoir wana tellement ezalaki lisusu te bacomédien mingi basali n'importe quoi. Mais lelo ezolakisa ke humour na comédie ya Congo ekomi mpe kozwa mapapu. Très bien. Et comme peut kokende na ndenge moko malamu. Le 30 avril, bandeko baroya, obisi bangunini, le ronini baroya okuta jour wana. En tout cas, boya, beaucoup sepela. Et Rosalaka, la congolaise, de mesala ba spectacle là, tout le monde a raté. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Mise en scène, na uti koebisa tantôt, mise en scène eza Ronsi ya Kukilukila. Il est metteur en scène déformation. Gapé na kolo bon ça va Aïda tout ça na vie de loin tout ça li mais est-ce que Rossi ya kozala wana eza poto sele la bango makambo solo e sala makana mikili nyonso de tout monde na ba parlement du rire makambo kitoko ezali tala kaka depuis to banda ko répéter ti lelo tozo répéter kaka tozo visa kala soki ko kende to kokaki déjà ko kende mais to honoraki kondo na biso Janifai wazalaki moko ya ba icône moko ya bato basalaki nzela po biso pe tozwa gu oto lelo mambo tozo sala aza moko ba pesaki biso gu wana yango wana il a fallu to honorer tozeli penza ba obsèque nyonso eleka ndo moni lelo toye to communiquer. En tout cas, nous remercions Soule Kauka par Zouzou pour la initiative au Azui Nanzela. C'est depuis novembre. Il y a Magem et puis Fleuve Congo. Les Ali Bongo Fondation Naye. C'est comme ça qu'il faut soutenir, il faut faire des choses pour soutenir l'artiste Nabiso. En tout cas, c'est celle qui tourne au Makas Magem Congo, Fleuve Congo et puis Baya Record. Donc, Bozalawane Belé, Bandeko Belé. En tout cas, pour nous avoir un tourner place pour Bété Zamoukié. Dans ce différents spectacles parce que na on a on a Mobikisi na on a Aïda na on a Mimika Bongo na on a Jérémy Chabani espace wana ya 850 places on irait kuka binote te woni za surprise bon siko na lo espace wana 850 pour na tela ki on irait ça ba 850 places alors que ba tête wana na ebisio mais et puis bokesu moment oyo mali les ate donc je pense que eza production moko kate bo ba production mususu bayana nous les 30 avril baya les 30 avril bukango parce que 850 personnes numéro bateau bochao eza mukie trop numéro focha tant nazolo babwe focha numéro ocha numéro babenga ba réserver ba billet pour ezali penza makambu ya masekité donc basekisi basangani pona kosekisa yango ekomema kose nte na kwa koloba nyonso yango ekomema koseka même na mabota na bango bana ya France bana ya Belgique bana ya Suisse bana ya Europe nyonso les 30 naibi le lendemain nango ezalaka déjà ba férié bilo mo bongo donc bo poussa na penza wana na théâtre des gymnases bo réserver ba billet na bino eza makambo lokuta te eza makambo ya solo boya to sepela to sekana bino elongo ba surprise o ezali to bombi mais tant bokozala wana bokoloba bosala kibiso bongo pona nini na basi o bakokaka ba surprise te boya déjà na ba bande hygiénique na bino na ebiti na nini na lobi bongo na moni boche des catégories 25 na 50 euros 25 euros na 50 euros en tout cas il y aura la famille bana baboya na ba maman na bango na ba papa na bango Aïda oza parmi ba artistes na biso oyo batu balinga mingi na mona page Facebook nous on a plus de 1 million de personnes Instagram et TikTok na yo plus de 1 million ça dit tu es vraiment aimé malgré ba tchebino la place aux hommes les amuké mais oui ça batu nini o tout ba otala biso par rapport à événement na bozo préparer oui batu tout bazota la biso ngala moni espace wana c'est chiant c'est chiant chiant c'est quoi c'est petite ok ah chiant ngolo ba petit oui quand tu ne ba c'est chiant ngolo ba c'est petite
Ah, ok. Très bien, très bien. D'ailleurs, quelqu'un va la porte moyen baba motier. Ah, ok. Donc, c'est chiant, c'est chiant. Quand dit. Donc, c'est petit, c'est petit. Ah oui, tu peux dire si c'est chiant, c'est petit. Ah, ok. Voilà. Nous, on commence par là. Après, quand on va finir là, on va encore rajouter. Ce que c'est aussi, si on va encore rajouter un accord, il aurait bon ça. C'est-à-dire que bon, ça sous ma place, monsieur. Ah oui, c'est ça. Nani, version nanga. Ko le baboti le ko na bi francité. Ko ko na idée au kaka. Ko mesana ngati. Na idée au kaka peut-être. Mesana. Na pasi, nga mesana batu na pasi. Na bike batutu ba rozala wana mais maman na biso par où c'est ça yo, maman na biso Denise Ntimba Biundudi, Mamour a rozala wana, maman Denise Mamour ba no baza roya kuna. J'espère que yo za maman na biso nyoso oyamba bango bien abi ko dilo mampuya na ba papa bazoya odilo mampuya exemple à suivre pe na bi ke ya rozela bino bande ko za pene bilona pour rozela bino na spectacle wana sinon to komo ko na suka ya entretien na biso po makambo tata solola na yo te makambo tu na yo kikokoto te cheneze yo te makambo tu ne sili yo tous à la biso kwa kaboyi tout qui dit aïda yo na stop fona la na réfléchir lobi tout ça mais aïda na ka ki mutu moko alobaki ke ba sala mo challenge moko na ba page na bino ututo azingaka aïda la sabie na ya sombi na ka amtali na mobiki ah oui ala sabie na sombi là c'est bon déjà na moni vraiment bato balinganga et ba fan nanga ni chima busy mondele France tranquille à sombi billet je senti maman ba maman ba j'ai belé na biso ban ba maman Château Rouge tout bango babi moi c'est pisse ba maman Château Rouge babi yo loko zo ya Paris oko sentir na ba collègue na biso baza kuna ba o batikala ki bazo benga biso et nani meta pinga paza matanga voilà na yebi te membre famille vraiment faut benga ye OK oui pour na bisa ke ya ucha affiche na bisa bi aleki na ngatu za matanga soki matanga eleki na ucha donc et puis jour wana bango tout ba ko accompagner bino ba la wana ya bonjour ba Hans Luzolo ba la Duchesse ba 2 minutes ba Po Firenze ya bonjour c'est obligato bango tu ba ozala wana leader amisi leader amisi boko kotina ba na bino wana ta ya zuba bino boya ba surprise ezebele na bengisi bana poto nyonso ayi dono seni Blondie et Bonda Christy et Bonda Maman Claudine na ba tutu bino nyonso ya Solange bino nyonso sengeli boya kotala biso bo sepela bo seka hein Brigitte Bardot mais mutu moko alobi nini otiki partenaire na yo oyo tomona na bino mbale na page Facebook kela yanga na tikali ndenge nini honorable Bossano Jean-Paul abaye na rabi mais namoni nini bango bamona honorable Bossano Jean-Paul kela yanga ni akoki kozala pe surprise hein nkela za na poste un visa te ocha na sac yeka coaché na valise moni bagage à main so le kino na akoki ko lekana normal obige bon voilà on a TVT teloba c'est bon ozananga ko bangelo côté mukileza tata nanga ekulutu nanga sayo wamba ba mabuna lo bango na TV sayo wamba bisenga bi maboko lo bango na TV sayo wamba tikaka ya lo bakamakambo mususu soki azananga mukileza tata nanga abangelo côté voilà donc on a besoin de la sous-émission na biso tozali vraiment na sengo na bengi sabatu ouais bengi sabatu vas-y maestro Feli Ogobani il est déjà son bisogi 5 billets na kozala na posa na yo Charles Mwamba Charlie Champlain somba wa billet yakana mama na bana Bivaray yakana mama na bana El Mbenga yakana mama na bana Cristiano Taye yakate yaza kana Kinshasa alukana no visa yaluka visa na kanisi fale na benga yeme azalo na problème à visa Cristiano Taye luka visa bongo yo poko ya na spectacle ya mbala sima Wangler Miller na bengi sibino nyonso po omoni communauté matétoise baza des fois te hein ya nazo ba place na ne président Nipo di Melolo double boko ba sa date hein
kasi Comment ça sold out, hein? tango bango bazo réservé pour na minute sonde na zolo baboué balien déjà batu bazo kota bazo réservé ba billet na bango yango wana okocha numéro tango na zolo baboué bamona numéro oyo bakoki kobenga na site et ko sala bien bamona bongo basomba ba réservé ba billet pour baya ko se caler 30 avril en tout cas bonne chance na bande konyo sa boko ya wana boko zala désuité maloba mboka wayo Aïda kizengi kolo pongo ouais Léopard bobeta makasi tutika na demi-quart de finale Léopard makambe nyozo bakane le kakala yo Léopard nyozo lo kane le kakala to beta masolo na bino na Léopard Léopard nini kane le kakala to beta na Côte d'Ivoire té Léopard m'a messé si la théâtre de gymnase théâtre de gymnastique théâtre de gymnase Maribel Maribel c'est cousine à moi oh oui papa ba otanga yo bala Maribel ay gymnaste azalaki gymnaste azalaki abinene singa liboka Maribel histoire na koka baya kaka non baya kaka en fait ngala naza batibila obwaka mais soki to wuti libanda poza obina bokeka libanda bopisa bata pour bosangana ete bobeta awa ba projet ça tellement épelé donc soki to wuti kuna fait tu peux continuer très bien et merci d'abande ko la biso surtout il y a internet ni internet internet ni internet sko banani internet bani bal internet ba bas ok ne ba internet ça ne moi moi si ben internet lo benga moi so bi internet moi ba lo bi internet voilà lelo pasi na biso esili po memele biso qualité n'exemple à suivre chez Odilo Mampouya qualité boutique exemple à suivre Potona Congo boutique exemple à suivre Potona Kisasa Tubo Imbindo jeune kinoa lela na ye molato lela bopeto boutique exemple à suivre Potona Congo boutique exemple à suivre Potona Kisasa Tubo Imbindo Potolela Bopeto Yo me l'a très bien déjà. Yo peut-être même bon Ezali. Exemple à suivre Ezali. Merci. Aïda Toulouka. Oui. Aïda Azandoïa, premier ministre Yassika. Oui. Maman Judith Toulouka. Maman Judith Toulouka. Comment Aïda Toulouka? Oui, ndeko déjà surprise. Non, tout ça pas ndeko parano. Parano. Oui, parano par maman na mwana. Omoni ya Vincent nanga touchim ninga bossa maman za Paris. Belvi Kandi la patronne la baronne. OK. Maman Zalibanda. Très bien. Maman, un bon séjour. Tant on a moni maman ba nominé na bi cette fois-ci. Maman koti makambango. Omoni ma belle ozomuna ba maman de ba yeba pasi na mo. Soki avani mshika moni mwana ngazo lela. Ngoki ma belle swinga. Isa kwa maman da koti parler mabongo. Tant oka pasi gouvernement. Yemutayambo. Ba makambo zo yebate. Moni ba biletre o batanga makambo. Botanga fotanga journal. Maman koti akoti parlement. Oui, maman koti gouvernement. Papa koti maman koti gouvernement. Premier ministre à moi. Depuis histoire à Congo banda. Pas ma caméra au sukate. Ngapeni na jab o keba fo mesananga yaya. Fo mesananga. O moi la komika député. Oh. Ya libosa mwasi. Ya itananga. Physique. Là, j'ai état physique. Oui, bah, quand même état là. Ah oui, là, j'ai état physique. Dans l'état civil. Faut surveiller l'avion pour peut-être avoir oublié la route qui t'a. Au moins, il y a un pilote. Kacha Rosa. Donc, banania ça tu à Belgique. Pas si venga. Bana Belgique. La fenêtre pas mal. France, Grèce, Maroc, Nini, Wakiki. Wakiki. Voilà Mbogani. Merci beaucoup. Merci à Vincent, merci pour l'invitation. Très bien. Vraiment,
yo za mutaliboso kutu yo mo yebi nde to Vraiment, to bande pas yaya Très bien. parce que yo yebi biso Très c'était bien. pas facile et tout. Histoire. Vraiment. Nzamba pambolo lisusu. Amen. Émission elongwa awa pe tozana Elkin El Paris et kusalama. Donc je suis vraiment contente. Voilà. Tozana nepi na ndozali. Pona ozali banda to. J'allais y en a qui Comment internet. 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 Voilà, quand tu as mal à biso, donc on a sous émission la biso. Les aïe vraiment et c'est mon bingo ya mabino mi balé. Transport. C'est qui? Hein? Transport. La fout à transport. Non, fout à suivre monsieur. Ici. Bonjour. On a eu vagé au. C'est me fait Sili Laxini. Et là si. C'est yo mon on elinga mi émission. Mais vous avez véhiculé. Kufiti. Toujours avant moto. Kufiti Comment comme tu vas wewa? Mais na poto wewe zate au ça ndeni. Tout débrouillé na ba itch. Ah Oui, mais itch déjà. Oh, il est tête dans la tête que ça c'est tout la langue qu'il est tête dans la. Na Iber. Iber wana bozaba ndeko. Non, Iber azaki ndekwa Albertine. Est-ce que tant Albertine a kufi azaba poser ma pasha. OK. Tant Albertine papa Albert Iber akotika yemote ba meli banda. Ndakoma ozakuna papa. Mais akomosa taxi. Akomosa taxi. De taxi aza kunje ya Iber. Tant siko ichaye. C'était mission non. Bongo ekiti na chevi. Ekiti so magasi. Ekiti na chevi zaki na genou. Merci bye. Merci bye. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, nazui formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre na laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou et ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire eza na ba autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et koki kokoma na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, une poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poisson. Tout ça, dit 6 cheveux, pour ça, les lango, huile nango, na shampoing nango, pour le traitement, les cheveux abîmés, les cheveux haut et baby, les cheveux colorés, ils allaient pour botter sa soukinoki, et puis ils allaient pour retarder, repousser les cheveux blancs. Tout ça, puis na parfum na biso, ou tout ça, à base de banzete na biso ya Congo, spécificité nango, ils allaient pour quitter ça yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments, tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso ya poumon. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, supo na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes, ils allez régulariser le cycle, il y a maman, vous allez na kiss na biso sensiphos, vous allez kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé, vous allez na kiss na biso méamycine crème, vous allez traiter différentes formes, il y a maladie, ou il y a ploposo, mycose, ou c'est la na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata et pas ya bana, na maladie musu ya loposo. Nous avons des Diazolex, ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, ils allaient pommade tomulingo ya papa na biso tondeli diazolo, nous allons na médecine crème ndenge na tamaki, nous allons na allium,
oyo ezali kisi na biso ya tension ezali kotraite hypertension. Tozali na Borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na Menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite bamyome bafibrome kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète. Et puis tozali na antipoison na biso oyo ezali koneutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, na actualité. La voix du peuple, maman na